Sinon, salaud fini. Aïe. Samuel Diakum Kunya. Mbote papa. Eric Kiki Tambwe Lufungula. Bonjour mbote papa. Mbote na bino nyonso mbote bandeko yanga ba masawa. Yes. Hello my friends. Bonjour kutu même pas. Je crois que bino boza jana ba pokwa non? Pas mingi boza jana ba butu. Si tu bino bata Europe. C'est déjà la nuit là-bas. Parce qu'il n'y a pas d'absence de Jézapo, quoi. Ça veut dire qu'on n'est pas déjà ba nuit. Donc, bonsoir chez vous là-bas. Oui. Merci, papa Eric. Eric et Kiki. Tambwe. Bonjour, papa. Bonjour. Merci, ma papa. Elena Jolie. Mbote, Elena Jolie. Mbote na pino bande konanga. Na pesi pino nyonso mbote. Na ye kaka, parce que nangena lobelo omuke. Nangaki na pesa information na bande kona pesa ba combattant mado malumalu ya mado nanga mikolo mingi na moni yote nga kuta bandiko obanga na biya mado ake wapi mbote ya mado boni kuna. J'espère que vous allez bien. Oui, toza bien. Oui. Bonsoir maman Elena Jolie. Bon, naïvi que batu mingi basi balala ki na bango déjà, surtout batu Europe, basi balala ki na bango déjà, bon mais de toute façon ba vidéo to sala ka etika kanango déjà. Donc bato baza na chance te ya kokota live baki toujours kota la, ata musosu, ata lobby okuna, ata semaine prochaine. Oui, donc ça one is a société, OK? Mais bino batu bokoti awa, mbote na biso nyonso, na ngai na sola muke, parce que nangena pesa nangena zong c'est la réponse na bandeko oya IDPS oyo bazali ko intimider batu ke ba use system ya ko sala ya ko ba avocat po ba banda ko traduire batu na justice en tout cas vraiment batu mususu c'est grave yoka ba intimidation les gens là pensent que bazako dealer na nani Batu IDPS bazako dealer na nani. Vous pensez que vous êtes en train de dealer avec qui? Vous pensez que vous êtes en train de dealer avec des idiots? Vous êtes dealer na ba idioté. Vous êtes en train de dealer avec les gens qui ont leur tête sur les épaules et les gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire. OK? Bozo sala ba vidéo ya kolobake, bobana komemasko batu na justice, boko sala ba association, bo mitien en groupe. Bobanda ko funda batu vraiment bobanda ko membango na justice o wapi justice à Poto ou bien justice à Afrique? C'est ça qui était vraiment ma question. Bobanda même batu na justice wapi? Justice à Congo ou bien justice à Poto? Justice à Poto wana tango bobanda ba congolais na justice à Poto parce que bazali ko finga soi-disant bazali ko créer atmosphère ya haine boko mema bango na justice na Poto. Justice o wapi et correspondre na ba obligation na bino na ba congolais? Quelle justice? Vous pensez que vous êtes en train de faire face à qui? Vous êtes en train de faire face à qui? Aux imbéciles ou comment? Dans un pays de droit, on est un pays de droit, pays de liberté. Vous ne pouvez pas croire que vous allez intimider quand même les gens comme ça quand même. Soyons sérieux. Bata IDPS. IDPS, écoute, babenga bakoma ko benga bino bata IDPS. Boso ko benga bato, bo banda ko tia bambongo ensemble, bo sala ba collection ya bambongo, bo parce que bozana besoin ba avocat wana, ndesi ko ba komanda ko sala ba dossier, ba banda ko landela biso moko o yazana Poto, pour vraiment ba kangisa biso minoko. Vraiment. Vous pensez que vous êtes en train de faire blague à qui? Congo na bino kuna nde boki ko sala bongo parce que pouvoir est dans maboko na bino. Vous pouvez intimider les gens là-bas. Et les Congolais même qui sont au pays, ils ne sont pas prêts à croiser leurs bras. Ba Congolais bazana mboko bazana tante à croiser maboko. Ba na tante croiser maboko batala ka bino ko sala ba intimidation ngwana. Et ko simba te. Na Congo oui, selon votre constitution, bozo ba argument bozo ko pesa au Congo. OK?
Mais bozwaka ba avocat a baba ndokolandela biso moko moko na mboka moko constitution ya poto eza ya bino te ya ba congolais. Écoute boyo kana ba mituna bango esika eza kokini. Constitution ya poto eza ya bino te ya tata na bino te ya mama na bino te. OK, ya IDPS te. Nani ya boko traduire na justice a. Bon même mutu na justice a selon quoi? Selon quoi? Dites-nous un peu. Yoka batu bazanga mayele ndenge toujours balingaka na koya na ba politique ya intimidation, politique ya manipulation, politique ya kolinga ko bangisa batu. La politique ne se fait pas comme ça. Politique basala ka yango te kolinga ko manipuler batu, kolinga ko bangisa batu. Politique ça ne se fait pas comme ça. Soki mutu abandi politique ya manipulation, politique ya ba intimidation, ça veut dire que ayebi kazo sala musala malamu te. Parce que mutu aza confiant na musala oyo azali kosala, musala oyo ya kopesa peuple. Akoki ko intimider peuple te? Oko intimider peuple te. Mais lorsque vous savez que ce que vous êtes en train de faire, eza komona na te, pour maintenant kolinga ko kangisa batu minoko, et comme histoire intimidation. Boloba na ko intimider batu, ke boko mebango na justice, boko batu na justice ndenge nini. Mama fachi béton. Vraiment maman fachi béton, na ba papa fachi béton. Dans bozolo ba makambo ndenge wana. Vous vous référez à quoi au fait? Vous vous référez à quoi? Bomema mutu na justice wapi na poto o na Belgique déjà bosi bokoti déjà na ba association botiani maboko boyo ba ndenge botia ba justice batu ba association ya Belgique ba association ya France boba na komema batu na justice bati ya Amerique pe bayo kana bati ya Canada baluka ndenge bakotia na maboko baba na komema biso bata ya Amerique awa na justice. Vous blaguez qui? Vous blaguez ce qui c'est ça vraiment la question. Vous blaguez qui? Vous voyez lorsqu'on n'a pas l'intelligence. Soki mutu aza na mayele te akoma akoloba makambo aza convaincu na lukuta na ye aza convaincu na buzoba na ye. Les gens là sont convaincus que bakozwa ba avocat ba na mema biso na ba justice na ba poto awa na Amerique tango yo ozwanga masa o memanga na justice yango ezali bako appliquer yango na loi nini, loi ya CPI bako appliquer yango na loi ya Congo. Selon quelle loi, quelle constitution, quelle rules ni va appliquer justice wana. Yo tango lobi ke ozo sala pe émission à série. Ke bobanda ko siko tsko mbongo, bobanda ko zoba avocat, ba me makabiso sikoyo na justice. Yo tango ya kola nanga masawa awa na justice. Okomemanga selon quel argument. Yeb sanganan. Omemanga selon quel argument. Association na bino wana ekoya komemangai na justice selon quel argument? OK, argument ya haine ya tribal, selon quel article en Amérique? Selon quel article? Hein? Guerre tribale, Amérique eza na ba tribité. Okomemanga po bango batia biloko wana te parce que guerre a tribu ezalaka te. Bon donc siko yo mon Dieu, les gens ne sont pas intelligents. Oya o memanga na États-Unis na justice selon quelle base? Selon ba loi ya Congo. Ba loi ya Congo ba ko appliquer yango te parce que za mboka ya Congo te. OK? Selon loi nini? Selon loi Amérique que ezali un tribal. Sur quel article ya loi na mibeko ya loi ya Amérique? Selon Cour pénale internationale, okomemanga na justice selon quoi? Okomemanga na justice selon quoi? Regarde-moi les gens qui ne réfléchissent pas. Oh, moni, il faut tobana komema bango pona makambo ya haine parce que tobana ko poursuivre bango moko ti to ko silsa na bango nyonso na justice. To changer méthode, non, vous changer méthode, vous n'avez rien à dire maintenant. Parce que bolobi que vous changer méthode, parce que vous avez loba sous-souté, méthode de changer, méthode de communication ya komimaka biso na justice ici, parce que vous n'allez plus rien dire. Non, ce n'est pas que vous n'allez plus rien dire, vous n'avez rien à dire. C'est ça le problème. Vous n'avez rien à dire. Ce n'est pas que vous n'allez plus rien dire. Vous n'avez rien à dire au peuple congolais, parce qu'il n'y a rien à dire au peuple congolais. Parce que vous savez que vos histoires, ce sont des mensonges. Mutu kanabino na boza kotambo sa pays wana ya Congo ezanga volant. Boye biango bien. Ba institution ezana maboko na binote, boko mabiso esika moko te, mboka wane ko kende esika moko te, fachi ya ko sala eloko moko te. Vous êtes très conscient. Mais parce que vous êtes devenu très conscient, bozo lingate biso to continuer ko fait ko sa congolais, ba makambo wana bokomi nango conscience que c'est ça.
Et maintenant, pour nous faire taire, biso va toujours continuer koloba parce que vous n'avez rien à offrir aux Congolais aujourd'hui. Vous allez offrir aux Congolais quoi? On va offrir bango politiquement ezate parce que besoin na plan politique té, besoin na vision politique té, besoin na loko mon côté. Boko offrir peuple congolais nini, même na diaspora a ba vidéo boko offrir biso boko bisa biso nini. Parce que na ba vidéo na bino nyonso bozo sala wana ezali ka ba vidéo ya ko accuser Mobutu, ya ko accuser Kabila, ya ko accuser non, vous n'êtes pas au politique pour accuser Mobutu. Mobutu a fait déjà plus de 30 ans. Vous n'êtes pas au pouvoir pour accuser Mobutu. Vous êtes au pouvoir pour faire. Bola kisabiso o ya bino boko sala, o boza ko sala ezali wapi. Depuis boya ki na pouvoir wana bino bat bozo sala so ba vidéo a bolobi ki bo wandolo ba lisusu te. Et loko nini yango bosi boloba ki vraiment o e convaincre ba congolais. Il y a rien de convaincant. Il y a rien de convaincant. Ngana se bino na place ya kolobaka lobaka boya ka kolakisa biso bolinga ko convaincre biso nani comment ça s'appelle? Bolinga ko convaincre biso na vision na bino politique. Peut-être petit à petit muke biso na ndani to comprendre te. Petit à petit wana bozo ko linga ko convaincre biso na vision politique na bino to comprendre finalement. Mais comme il y en a pas cette vision, il y a rien à nous convaincre, il y a rien à nous dire. Comme il y a rien à nous dire, allez maintenant vous voulez que biso peto kanga bambanga to ndima bino to tala kabino ndenge bozo ko lia steak. Non, alors que steak wana kwanga wana eza ya biso nso ba congolais. Ndelo ko tozalika ko senga. Que toyebi que Félix a kene badil na yena Kabila. Et aussi la te parce qu'il y a déjà dans 5 ans de merde, ok? Mais kwanga nde akolia yango ye mogote. Soki kwanga wana ke kolia wana aiba kezali kwanga ya biso nso ba congolais. Ça veut dire que kwanga wana il faut atia ngo na mesa biso stoka bola kwanga wana. Biso nde tolobi bongo. Tokotika koloba te parce qu'il faut te rappeler bino que kwanga wana eza na mesa eza ya biso nyonso. Kwanga wana ezali ya Félix tena ba master na ye na tribu na ye. Non. Ok? C'est tout. Parce que tu dis que 5 ans oignon so oyo ezali gâchis. Eza perdu, ce sont les 5 ans perdus. Nous n'allons plus récupérer ces 5 ans ici et l'autre côté. Motumo ka lobi ke biso musala biso ka koya on to stopper sani ba schedule, donc to stopper sani ba programme, nengeni to banda koya, moko ya fingi mardi, moko ya fingi mercredi, moko ya fingi jeudi, moko fingi jeudi. Yaya olingi to sala nini? Parce que biso to yebi ke 5 ans oyo ezali gâchis. 5 ans oyo vision politique et loko moko te ko salama parce que biso to bando kanisa nenge Félix aya ki bongo Félix akoya siko biso bino bolbaki ke aya kolongola aya kolongola ba étranger biso to beke aya kolongola ba étranger lokola longoli ba étranger siko donc to kota siko na kati ya musala siko yo ya ko bundisa ya ko nettoyer siko yo ba étranger biso nde to yebaki musala yango wana. Bosiko loko les ana ngo bongo te. Ya yakinde ko accompagner ba étranger, ayakinde ko fana na ba étranger po yepe a retrouver kwanga na ye. Bosiko loko les a bongo boni biso to sanini. O to komeka ko finga mikolo nyoso mais il y a rien à faire. 5 ans auto perdre yango boye kaka et loko ko ça les até. Il y a rien à donner comme argument politique. Makambe ko pesa ezate. Toi ça va congolais te que oh musale komi boye il faut siko yo boye mboka bazo linga ko sala boye il y a rien à dire aux congolais parce que eloko moko ezo ko sala ma ezate eloko moko pe ko sala ma ezate ba institution nyonso ezana maboko ya Kabila Sénat parlement gouvernement comment ça s'appelle gouverneur hein nani affaires étrangères ambassadeur nyonso na maboko ya Kabila bosikoyo yaya 5 ans osko bosa nini eloko osa les ate loi nini ye Félix ako proposer bino batu na ye bo proposer bo memi yango kuna na parlement et que leki eloko te. Si vous faites des gens masolo kaya lokuta, oh Denis ça ko pesa batu ba bourse. C'est ça, c'est pas ça les pays. Tozo ko tuna tobi 5 ans auto ko sala nini ba institution, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer dans les pays à partir des institutions? Et le côté donc 5 ans ya pamba, 5 ans au fele. Si ko bino bonito sani. Oh musana msekala kaya ko finga, mais oui parce qu'il y a rien sur table. Comme programme, où il faut faire avancer, évoluer pays, n'a peuple congolais. Il n'y a rien. Félix n'a rien comme pouvoir dans ses mains. Pourquoi on ça l'assemblée ne peut comprendre le Kwanati? Ok? Pour faire marcher Mboka,
président il faut yeba ko influencer azala yenda za na ba institution na maboko surtout parlement parlement na sénat il faut za na maboko na ye parce que so ba décider ko faire passer ba loi o e ko faire évoluer makambu bango baza na contrôle nango mais baza na contrôle nango te siko bozo bisa biso ke o botikela ye kaka aza mwana mboka eza na ba mususu kutu argument na bango ezali kaka ke Félix ye totikela ye kaka parce que toyebi papa na ye toyebi pe mama na ye yoka argument ya mutu totikela Félix kaka parce que ye au moins toyebi papa na ye et puis toyebi mama na ye wana de argument ya mutu donc mutu mobimba idée na ye ezali arrêté na sens que mboke tongamaka parce que totikela kaka Félix parce que au moins ye toyebi papa na ye toyebi maman na ye pourquoi tozo sa makelele au moins ye toyebi papa na ye toyebi maman na ye c'est comme si un pays se développe se construit dans ce concept que boyebi papa na ye boyebi maman na ye yoka bato ba osela biso ba makelele awa na Facebook ye au moins toyebi papa na maman na ye donc yo po na yo Félix, il faut à la présidente pour toyebi kaka papa na ye na maman na ye. Le reste, ce n'est pas notre problème. Donc, yo problème na yo, le reste est zate. Félix, aza na ba institution nete na maboko, institution na maboko moto mususu, pouvoir nyon seza na maboko bato mususu, et ko sala nango elo côté, ako gérer na mboka te, elo ko moko te ko marcher dans 5 ans, mais au moins ye, toyebi kaka papa na ye, pe toyebi maman na ye. Yo ka argument bato. Et ce sont les gens comme ça qui veulent continuer à discuter avec nous. Bargima bidon bizarre. Na tuna ki bino bat bozo kolinga kosela so ba video ya fachi po bokomi ko lemba yango bokomi ko bisa biso bobina biso ke parce que ngana bisa ki bino ngana bino ke biso toza na bino nous allons tout faire pour vous éradiquer toko éradiquer bino bolobi ke donc bokobando sala susu ba video te parce que koloba ko se plaindre ti wapi bokozwa qu'est-ce qu'on a méthode mosusu méthode yango sikoyo bobanda kozwa siko ba avocat babanda kolanda biso ezate ke bozangi argument bino bokozanga argument bino batayi de pes bokozanga argument te bokozanga maloba te bozangi maloba parce que boyebi ke biso toleki bino d'abord awa ti likolo kuna toleki bino na mayele boyebi yango vous êtes très conscient que toleki bino na mayele boyebi ke toleki bino na force ok boyebi vous êtes conscient que toleki bino na force boyebi ke toleki bino toza na misu spirituel toza komona makambo bozali kosala ya moyibi ya lokuta ya manipulation nous avons ces yeux là spirituels toza komona mabe na bino yango na bolobi ke bowando loba lisusu te ezate ke bokobando loba lisusu te parce que vous n'avez rien à dire vous savez que vos arguments sont bêtes c'est pour cela que bokobanda koloba lisusu te boyebi ke ba argument na bino wana ezoko tenir lisusu te parce que mboka eza dans la merde ule boyaka kolobaka vérité bobi ba endeko tozaka bandeko tobungaki likolo ya kolanda fachi na fanatisme ya tribalisme tomoni penzaka ke non bozokoloba ya solo nga moko pe nasali mwa baetide na ngai nazonga na mulongo tozonga ka tobundisaka makambo mboka ngo ule boyaka koloba bongo ne komi siko makambo anko soit disant siko komi makambo ya kolinga ko intimider bato bokomema biso na justice ya justice oyo komema biso wana ya poto ya Afrique ya CPI ya ndenge nini justice wana bokomema biso wana ya wapi parce que ngana otuna bino par exemple en Amérique yo mema ngana masawa na justice na Amérique selon quoi d'abord selon quoi to memi masawa po azako inciter un tribal bakotuna un tribal wana tribi nini nano Amérique saka na tribité batuno tribi nini what are you talking about na kati ya communauté tribi bon toza na compétence te ya ko gérer makambo wana awa na Amérique makambo na bino ya communauté makambo na bino ya ba tribi parce que awa ba loi na biso esika moko te ba koma ndenge ni ya ko gérer makambo ya ba tribi parce que na Amérique ba na ba tribi te OK c'est memanga selon quelle loi quel motif ko memanga na justice tala ba zobo selon quel motif ces pays bon ma personne donc ba avocat de bando utakuna na pa soki na Londres soki wapi bo bana yana bango baya ko memso na justice tela bazoba oyo d'abord boy pourquoi ba pesa bato asile pona biloko ya boye bomoni biloko ya boye donc boza ko menacer bato
Batu nyonso nano babeti nano ngunda te ngunda na bango eza ya mabe bino pe bo profiter na ba motif oyo baza komisa bino ke babanda koya ko landa bino ti na ba poto bino pe bo profiter na eloko oyo bo bwaka ngunda parce que biloko boende ba pesela batu ngunda tala bazoba oyo. Donc yo outi je ne sais pas wapi obandi ko menacer mututi awa na poto boyele ba avocat boranti ba americain ba fandi nye ba kanyi maboko mais ne makambo batu ba bwakela ngunda yango wana parce ba menace politique. Les menaces politiques, menaces ya kokangisa mutu munoko aloba vérité te. C'est pourquoi ba pesa watu ba papier na poto. Vous ne savez pas ça. C'est pourquoi ba pesa watu ba papier. Likola makambwana ya menace. Vous ne savez pas ça. Bilo bolko ba komisi yango fond de commerce ke mutu nyonso oyo azana problème mikolo personnel na mutu. Soki alingi ba reconnaître na fachi aloba kaka ke makambuna wana nyonso ba betela kié ou bien parce que comme escroquerie. Bokomi lokwa moi groupe moko ya ba escroc. Bomitiani ensemble makambo na bino nyonso babeta kiye na makambo ya basi babeta ki na ma problème personnel bazo kanele na makambo personnel bolobi bin yango nyonso bokolekisa na makambo ya fachi beton parce que babeti opo osoutenaki fachi babeti opo za muluba. Donc bino nyonso boli boko sa liste namoni mama moko ya fachi beton asa ko sala asala ki vidéo ko appeler batu nyonso alobi il faut babanda ko koma kasikoyo ba pesa bango liste ya batu nyonso oyo ba beta ki déjà po baza ba luba ou bien bazali ko supporter fachi ba sa la liste. Vous vous rendez compte bali ba sa la liste po na vidéo moko na sala kala ngabi na ona bino depuis fachi azwa bokonzi liste zali wapi ya batu onyoso bazaki menacé et tué au Congo parce qu'ils étaient les baluba parce que ne bando bisaso ke bakomi ko boma batu kaka parce que bazali baluba ngabi non mais il faut nous donner la liste où est ça se trouve la liste des gens qui ont été déjà tués assassinés parce qu'ils étaient baluba au Congo. OK, il faut pas voir la rabso baka isolé, ça c'est autre chose. Mais maintenant maman wana za ko senga lobi balukela bango ba liste ya batu donc au Congo on peut tuer quelqu'un à cause de sa tribu et c'est passé comme ça inaperçu. Vous blaguez avec les gens au comment? On peut tuer quelqu'un au Congo parce que Azali mutu ya tribu fulani et l'équipe est inaperçu. OK? Yoka bato. Maman na lobi bati de la bango siko ba liste ya batu nyonso oyo bazaki taper, agresser, tuer pour na makambu ya fachi beton et puis pour bazaki bazalaki po baza baluba albali bati dasko ba liste bando sala sko ba liste baba no kene ba place baba no sala ba liste yoka escroquerie ya batu oyo. Écoutez comment est-ce que les gens sont en train de créer l'escroquerie bali baba dasko ko yebisa batu. Vous connaissez combien de gens na Congo wana bako komisa likambo okop comme ça likambo au cop. Donc ozana ba problème na batu ba beta kayo ozalaki maladi ba violaki yo et tout na ba kuluna kaka pona insécurité nini bango nyonso batu wana siko bakoya ba wanda kotia bakumu na waona ba liste ba agresa kinga pona zaki muluba ba agresa kinga ipona zalaki mutafachi beton ba agresa kinga ipona boy bali ba dans ça la liste soi-disant. Tandis que au Congo les gens ont faim. Les gens qui souffrent tous les jours. Il paraît que ça la liste pour bateau vous croyez pas il y aura des gens qui vont venir mettre leur nom sur la liste parce que ba moni opportunité peut-être bateau ngo ba ko dédommager bango ba opesa bango moins $10 $20 mais bon calamité ba yo la ba liste ya ba 100 000 personnes. Que tous les 100 000 personnes là, c'était des gens qui étaient agressés parce que bazalaki baluba, parce que bazalaki ko lobela fachi, tout ça. Yoka ba escroc. Escroquerie et bandit. Ono ya fachi beton. Escroquerie. Biso pe batoza na poto. Bao bwaka bangunda. Banan pe babwaki ngunda te. Voilà si ko raison pe na bino pe bo récupérer pe situation côté mususu parce que balobi ke bakozwa sikoyo ba avocat bandolanda biso na justice ti na poto. Lokola bolobi bandolanda biso ti na justice ti na poto. Na yesi bino ke boye ba ke raison parmi laquelle batu babwaka ka bazwaka ngunda ezali parce que akimi ba intimidation na ba menace. Donc si koyo ba congolais oba obwaki ngunda mikolo yo bango pe ba bandana no kofinga na no fachi balo bake fachi baza ko menacer biso yango wana biso batindeli biso ti ba avocat ba kotoyo balandaka biso tala kutu basali ba vidéo balu ba ko menacer biso oui, à chacun son business, à chacun sa commerce maman. Bon c'est gâté bandeko. Mutu
na commerce na ye po bango basali commerce bali babimisa sikoyo bato soit disant bavictime bato nyonso babetaka bampiaker soit disant bato bana baproblème ya bato ana problème personnel na bato babetaka ye balingi babimisa bango nyonso batia bango na liste ya bavictime ya faci beton toyebi te parce que baoluka peut-être récompense bamemelango peut-être faci bazwa récompense parce que soit disant babundaka babetaka bango mpona makambo ya faci. Vous comprenez? Donc à chacun son business. Bato pe baza pe na poto bango pe bazluka ndenge bako profiter na lisolo yo bako profiter na lisolo ndenge nini parce que pouvoir ya sika et lobby etie batu na diaspora ko menacer batu tukutu kimi kuna na Congo toyeti awa me baza ko menacer kaka biso balobi bako tia kutu batu na awa na poto babanda ko menacer biso ti na justice ya awa voilà makamba batu bokela ngunda yangwana. Donc à chacun son business. Moutouna mta profiter na lisolo ya faci beton. Oui, chacun va profiter de sa façon. Bino boko profiter, biso pe toko profiter. Moutouna mta profiter na ndenge na ye. Menangana saka mama faci beton o balobi ke batie sikoyo soki basali ba groupe, soit disant basali ba groupe, ba association, comme ça banda kotia ba mbongo, banda sikoyo kozwa ba avocat wana banda ko poursuivre batu na poto na justice po bakangisa biso minoko ya biso pe siko biso pe to banda kotia bo pe sasoka maeleti biso pe to banda tia siko mbongo biso pe to banda ko poursuivre bino mutu biso pe to bisa bino to poursuivre bino ndenge nini te mais boye makaba ndenge ba kombata ba poursuivre ka batu non boyebi na yebi te so boyebi bino moko boyebi bino moko bosala kango bino moko bosala kango bo benda ka poule biso pe to banda tia siko mbongo biso pe to banda ko poursuivre bino tokotala nani akolemba muninga nani akolemba muninga avant biso pe to tia mbongo to banda ko poursuivre bino. La guerre sera longue et populaire. Oui, ça sera long et populaire. Yoka batu oyo balobi ke bandotinda bandotia siko ba avocat ba poursuivre biso yango chance penda Joseph Kabila ngo pazalaka penda fouté apesa bino pouvoir ya mobimba te tata wana zaka zo bate parce qu'il avait compris le comportement comme ces amala muté bino soki ba pesa bino pouvoir mobimba bolingi boza la pire dictature ya pire kolekata Hitler. Oui, parce que le pouvoir est ndambu kaka ya 2%. 2% ya pamba sur 100% ya pouvoir ba pesi Tshisekedi. 2% ya pamba ya pouvoir. Bobani déjà ko yebisa batu wando poursuivre mo na poto. Vous vous rendez compte que ba pesi no pouvoir mo bimba bolingo sani. Non, mais ba kongole balingi ba souffrir Ba kongole balingi ki ba souffrir. So ki ba pesi no pouvoir mo bimba bolingo sala nini vous aurez souffrir. Tongeto souffrir. Po bolingo bano poursuivre biso penda ti awa na bapoto apenda ya solo bolingo poursuivre biso penda ya solo parce que pona poursuivre batu d'abord lokola boza bizengi boyebi boza na mayele te d'abord merci d'abord na Joseph Kabila ndenge nini o pesa ki bango affaires étrangères te merci penza ndenge o pesa bango affaires étrangères te o kangami na affaires étrangères. Oui, parce que bino bazoba obolobi boko bando zoba avocat soki ba avocat bando yolanda biso tina ba poto pona kolanda mutu na poto d'abord il faut d'abord pays na yo lokwa bo abizengi botika to apprendre kabino boza bazoba ba bolole lokwa boza bazoba les espèces de zoba boza tala ebele lingulu pa ya bazoba bofandeli internet awa kolobaka buzoba na mutu benga bazako se prétendre le quoi basa ba intellectuel ba intelligent balati bien balati ba veste ozoka mutaza ko loba autant d'abord talier ko tunenge mutayo sa la présentation au PC na benefit of the doubt en anglais balba ko tobi au PC na no doute ya bénéfice olobi asa quand même présentable na ko makambaza ko loba metanga fungoli munoko boye olongoli olobi di c'est quoi ça babuzu batami kolo boye bazako paraître le quoi ba mayele mais mitu ezoko simbate batu mususu baza koloba baze bele balati ba veste groupe batu ebele ba zoba batu balobi ke ba sur le quoi bando komema biso siko na poto yo kasko to apprendre bino bo nga una sala ta loi te mais na ko apprendre bino siko maka mususu ba règle mususu o ezali important ya vie ko eba parce que na vie il faut qu'on a quand même na moi ba base base ya biloko nyonso faut ça mwana oza na quand même na ba base oza la instruit moi na ba base ya instruction moko boy soki bomoni ba pays
et poursuivre bato na ba mboka mosusu. Bino moko pesa ki exemple Israël. Oh, moni ba juif balobaka mingi te me ba poursuivre bato libanda. Yoka zoba oyo. Yona juif bokokani. Yoka zoba oyo. Oh, ba juif balobaka mingi te me balanda. Ba soki mutu alobi kaka ba juif bakolanda yeti libanda yo za juif, yo na juif bokokani. Yo ebi effort ni ba juif basali tiba koma awa na makambo oyo. Yo za juif yo zoba oyo zoko pesa ba exemple zanga metona makolo. Oh ba juif yo za juif. Yo ebi histoire ba juif. Oyi ba effort ba juif basali tiba na manipulation tiba koma esika bazali. Ba juif baza ba peuple soi-disant génocidé. Yo tango zo pesa exemple ya ba juifi ndenge nini ba poursuivre ka bato libanda tiko koma libanda yo za peuple génocidé yo parce que yo tolo bango na concept ndenge zo elango ke ezali haine contre baluba bazali wapi na kati ya mondo reconnu que un peuple génocidé baza wapi avant no pesa ba exemple ya baluba na ba juif eza wapi eza reconnu où que Baluba, c'est un peuple qui a subi le génocide. Eza wapi? Eza nulle part. Si vous yo poursuivre batu libanda comment ça? Et puis pour batu na comment na loi wana ya bazaka génocide wana ko poursuivre batu libanda. Tu sais ça a pris combien de temps pour bâtir un mécanisme sur place wana poursuivre batu libanda? Et poursuivre ka n'importe qui te poursuivre ka oyo salaka génocide participer na génocide wana. Yo siko bano poursuivre biso ndenge nini yo zoba oyo ya mwasi oyo zoko sala ba video ezanga tina mituna makolo wana oyo poursuivre masawa ndenge nini tanke ki yebisanga nanu lokola boza ba juif boya poursuivre masawa tanke ki masawa Hitler oya bomaka batu na Congo yanda génocide baluba oya poursuivre nga tanke comment yebisanga na yoka mususu alobi toko tia mambongo toko zo ba avocat bana ko poursuivre et tout yoka na pesa bino na bolokwa boza bizengi na pesa bino na apprendre bino pona boya ko mata mboka na yo ou bien muto uta libanda ayo poursuivre mutu mususu ti awa na pesa bino exemple musu ba poursuivre ka bato ba Rwandais OK ba tusi po mboka d'abord ya Ameriki ou bien mboka moko boye endima ko yo mboka mususu bana ko poursuivre batuti na terre na ye ça veut dire que bozana ba accord entre ba deux pays wana bozana ba accord gouvernemental et justice tout vous avez établi certaines choses ensemble pour na koloba ke à cause de certaines atrocités comme le génocide qui s'est manifesté boko pesa biso permission to bando yo zo batona bando yo bata makuna te to bando yo zo bango il faut ba mboka eyokana diplomatie ya kafu ifo salam siko yo mutozoko loba o bana yo poursuivre biso tina ba poto na ba Canada et tout papa na yo fachi beton wana azatana donc affaires étrangères za kutu ya yete affaires étrangères za na maboko ya Kabila po ba ambassadeur nyoso baza libanda wa baza ba ambassadeur ya Kabila siko mboka na yo gouvernement na yo esi esalaki démarche ya kolobake peuple na yo ezalaki génocidé bato ba génocide ki peuple na yo baza libanda na Amerique baza je ne sais pas wapi boyoka ni na ambassade na biso ba ambassade na biso sali ba diplomatie ya kafu bayoka na ba pays o esika bozali simande ba ya okanga biso tala zoba oyo bolole oyo tala zoba oyo bokansi boko intimider banani nazo mituna na bokansi boko intimider banani vous allez intimider qui koyebisa biso ke bobanda kozola biso ba avocat banda koya kokangisa biso siko na bapoto mais vous blaguez ou comment tozela ba avocat na bino na place ya ko perdre ba ndenge wana ya kobanda kolobaka makambo ezanga ti na ba intimidation oyo kaka ba intimidation vide quoi ce sont les intimidations vides vous intimidez vous intimidez les gens qui sont bêtes qui ne comprennent pas parce que vous-même vous êtes bêtes vous croyez à ça. Lorsqu'on vient dire les choses comme ça, on est tellement bête qu'on croit à ce qu'on est en train de dire. On est tellement bête, on croit à ce qu'on est en train de dire. Toza ba avocat, oui, toza na ba maître.
maître na yo wana ya zoba wana ayebisi yo te ke mboka na mboka eza na balwa na yango mpona opoursuivre motu ti outi na mboka mosusu na likambo na mboka mosusu il faut bapays mibale eyokana ndenge bakopoursuivre bakotia justice wana selon makambo oyo boyokanaki nango telanga bazoba oyo soi-disant mama Fachi Beton azali koloba makambo ya boye epuis ntango akobima lobi ayeba ndi koloba makambo ya Fachi yango boza bizengi bozo comprendre même pas makambo ezali koleka yoko makambo bato bazo koyelela biso na bafacebook baza kolinga koexplike pepe makambo ya boye si mama ya ndenge wana akoya awa lobi afanda abanda kobisa soke Fachi yango aza kosala makambo ya bien Fachi yango aza kosala bosela bo mutu donc aza comprendre même pas makambo aza koloba oh moni constitution na biso lobi makambo ya ene constitution na bino na Congo kuna yoko ya olanda biso na poto constitution na bino oh eza Congo oyo olanda biso na poto na constitution ya Congo basi ko ezali a Amerique USA ezali DRC tela bazoba oyo yo ebite bato bayaka na bapoto bazoka mikanda po na makambo kaka ozokoloba oyo ya kointimide bato mutu ayeba pesi mukanda po bandimi ke oui les intimidations pas aba aux intimidations yaka zala libre loba makambo yo linkoloba tala bato chance kutu Kabila ngo pasaki zoba te apesi bino pouvoir ya ndambu ya 2% parce que so apesi bino penda pouvoir ya solo bolinge bo créer ba makambo ya lokuta ya ba génocide je ne sais pas quoi bo banda yesko ko poursuivre bato libanda nde bolinge bo banda sala chance pe Joseph Ngo ayebe ke boza dangereux vous êtes dangereux pour azwa appareil à l'état ngo mbape sabino il savait que vous étiez dangereux c'est pourquoi il vous a pas donné le pouvoir 100% Yamane Joseph apesi bino pouvoir 100% te Mutumo katuninga la binanga tu es menacé. Non, papa, ngai kutute balobi biso nyonso batutoza ko sala ba vidéo ya ko critiquer Félix. Parce que bango ko critiquer Félix ba tourner yango balobi ke est comme un tribal. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas parler de Félix Tshisekedi parce que si nous parlons de Félix Tshisekedi c'est un tribal. Parce que bazoko kasu manipulation wana témoigné haine tribale ngana lobaki boye. Nous devons faire la différence entre la vérité et la haine tribale. Lorsque nous disons que Félix Tshisekedi nde aye na haine tribale na kati ya mboka, ce n'est pas du mensonge. Eza ya solo. Soki tolobi ndenge wana to exposer makambo nyonso ezali tribal. Ndenge bango moko bayena makambo ezali tribal. Soki to exposer yango ekomi ke biso nde tozali koya na haine tribal. Donc ba switch yango ba balusi yango ke biso nde tozaye na haine tribal. O biso nde tozali ko pelisa moto ya haine tribal. Tandis que Félix Tshisekedi aza kuna na Congo a écarté batu nyonso, a écarté bikolo nyonso. Même politiquement, il a écarté tous ses frères qui étaient dans l'opposition avec lui. Il a écarté tous ses frères. To dénoncer wana, tolobi ki ezali makambo tribal, exactement tribal. Parce qu'il a écarté tout le monde, il les a remplacés par son tribu. Ba wana ne so écarta, botala bat nyonso kutu bazaka pe na ba IDPS. Il y a pas longtemps on a tuna ki ba Mubaki bakenda wapi. Ba Albert Moleka bakenda wapi. Ba Mavungu bakenda wapi. On a écarté tous ces gens-là pour les remplacer avec qui? Avec les gens comme les Kabouya, les Kabound, les têtes vides, les gens, les coquilles vides. Mais pourquoi? Parce que Zali tribal. IDPS a toujours évolué comme un parti tribalo. Moi, j'ai combattu ces gens depuis na combattre IDPS pour na tribalisme. Na bande ko se ba congolais depuis kala na ngo batu o baza dangereux botala kaka façon na bango structure ndenge nini bazo ko structurer IDPS on écarte tout le monde c'est comme si c'est tout le monde qui doit venir leur servir ceux qui on dimi makambute IDPS a imposé au commis traître ko trahir Tshisekedi ko trahir Tshisekedi c'est comme si c'est seulement Tshisekedi qui a à dire là-bas c'est tout le monde qui doit travailler pour Tshisekedi non. Parti politique attaque ceux qui sont qui y a bino ceux qui y a Tshisekedi je ne sais pas quoi mais eza parti qui y a moka y a ba congolais nyonso vous allez pas venir avec idée kaka moko il faut to landa kaka likambu oyo regardez le ba parti politique et fonctionnaire ya Congo
Tshisekedi yemo kona motu ya IDPS asali combien des années tant que président? Ça c'est la dictature déjà. Et ça dictature. Okoza na parti politique te yoka kande ozalaka président, yoka ko ozalaka président milele na présidence. Na bande ko dénoncer bato depuis kala ba congolais kutu basilikelanga période moko babina nga masawa asa mwana mboka tozolingana kolongola Kabila et tout na bon loko ba congolais batomboki boye natika kaka parce que c'est comme si baza ko mona te makambo ezali koleka na kati ya ba parti politique na fandinye. OK? Siko batu wana sikoyo balingi te biso to dénoncer modèle oyo kaka babande ko IDPS e bande ko fonctionner tant que parti politique modèle wana kaka nepe amemi yango na sommet de l'état parti tribalo parti ya batu moko kaka boye. Président Moïbaza na plus na 600 conseillers mais plus de 500 conseillers batu ya tribu na ye. So iba dénoncer makambwana balingi te to dénoncer makambwana. So te dénoncer makambwana otolobi baluba. Donc to fanda nye, to sala sembla comme si ça n'existait pas. Poto pesa bango espace ya ko sala onyon so bango balingi. Appareil à l'état ta présidence on eza ya Tshisekedi te. Ezali appareil à l'état ezali eloko na biso nyonso ya ba congolais. Ça veut dire que chaque Congolais, il faut se retrouver na kati wana. Aki ko soit 500 conseillers te apesa bango ba poste kaka boye. Non, non, nous allons pas accepter ça. Nous allons pas accepter ça. Si ko parce que tozo ko dénoncer que ba zoko lia kwanga bango moko, balingi te tolo ba bongo. Et comme yo to bisonde toza ko ya na haine tribal. Tolo bate to fanda. Les gens là veulent nous soumettre. À manipuler les gens qui ezali haine tribal. Non, nous allons pas nous soumettre. Nous allons dire ce qui est la vérité. Ce que les Congolais n'arrivent pas à dire. Mais ça ba mususu ba koki kolobate parce que peut-être ba protéger ba famille ba zo parce que mon biso ba Congolais to ba mingi to balala déjà entre biso na biso. Ba mususu ba lingo koloba ngote me ba yebi yango na mitema ngo eza bongo. Et puis la plupart des babenga kabiso ba que eza bongo. OK? Mais moi ba lobezate parce que comme makambia famille et comme makambia ba master bazon nga protéger ba relation na bango mais la plupart des Congolais sont très conscients avec l'histoire il y a tribalisme. Il y a Tshisekedi na baluba na sommet de l'état. Ils sont conscients. Les Congolais sont conscients du tribalisme. Ils sont très conscients. OK? Mais biso lokwa to saka musala peuple. Il faut to ya kolobango sikoyo na misu ya batu nyonso po peuple ya bake oui. Moi je me retrouve na kati ya voix masa makamba soko lobeza ya solo. Siko tango batu bandi kolobango batu Congolais mususu bakomi ko babi oui eza vérité ezali vérité. Bango balobi yo non ezali biso de to tie moto na fait ya tribalisme. Non, lorsque un Congolais vous dit que vous êtes tribaliste, que bokangi apparaît à l'état, likolo ya tribalisme, bozana ba comportement tribalisme, est-ce que wana est comme tribalisme? Non, parce que batie musapi, esika bobanda kolingate batu batie ka musapi. Bolinga bo continuer ko régner kaka bongo mututa ebisa kabino e batu bafanda kaka calme lokola bazali ko mona te. Tant to tie musapi wa place wana ezoko sala passe, vous voyez comment bogangi. Moi j'ai fait l'art de la guerre, J'ai appris l'art de la guerre. Art de la guerre lobby soko obeti mutu bio fini mutu quelque part à gangité ce n'est pas ça veut dire ce n'est pas là où ça fait mal donc problème est à place wanate mais soko fini mutu place atala tie la mbabo finir quelque part mutu nga bandi ko ganga ça veut dire place problème est wana pota place ezali yango wana c'est là où se trouve le problème. Ah to simi marabia tribalisme bo gangi makasi boy c'est parce que vous êtes très conscient que le problème est là. Vous êtes conscient, vous ne voulez pas qu'on nous touche là-bas. Si on touche là-bas, ça fait trop mal. Parce que vous savez que c'est là où se trouve le problème. Et vous voulez rester dans ça, basimbate, pour ezali ko bénéficier bino quelque part. Vous allez ko profiter na katia ignorance ya batu na place wana. Alors, et cause la sujet tabou li sous-sauté. Et cause la sujet to bana na ngona mesa, ba on le ba discuter ngona non. Ah, tomoni clarté. Non, mutu moko ta koleka muninga mayele. Mutu moko ta koleka muninga ke kolaksa muninga ke olingi okoma oppresseur ya muninga. Ah, non. Yo comme oppresseur na biso. Biso bato to souffra déjà colonie. To souffra colonie ya colon. Colon aya coloniser biso.
toza susu congolais su mundeko na biso mususu pa yalinga coloniser biso. Ah, boni boyko. Tika buzoba wana yaya. Nde ba menace wana siko ba yeli biso siko na Facebook, balobi ke biso ba tozali ko sala ba émission ya ko dénoncer. Po bango ba transformer ngo ke dénoncement wana elinko loba ke haine, biso tozali ko animer un tribal. Et que sikoyo bango ba koloba lisusu te, ba ko répondre biso pe lisusu te, mais ba ko siko ba avocat. Ba avocat wana baba na ko poursuivre biso partout na mokili esika tozali. Yo kana no zoba oyo. Yo, oyo poursuivre nani? Yo, o poursuivre nani? Sur quelle base d'abord? Avocat na yo wana soki avocat maître, soki maître, le ko benga bon soki maître. Nous avons des maîtres. Maître na yo wana ya libumu munene wana matama minene wana akoya olanda nga masawa poursuivre ngai. Comment? Yeb sangana. Sur quelle base? Akoya na ba papier na ye ya constitution ya Congo, na Amérique, na USA, na Washington. Akoya na ba papier maître aye. Maître aye. Azu avion aye ti Washington. Ayo poursuivre masawa. Akena courthouse. À côté ici ba papier. Selon la loi congolaise, constitution congolaise, et lobby que non à l'incitation de la haine et tout, y a on pour poursuivre moi monsieur. Ah, ya. Maramusu bena boloba keza na sens te. Maramusu boloba keza na sens te. Pour ba poursuivre nga awa en Amérique awa, il faut état congolais. État congolais. Et à poursuivre nga selon ba accord ya zanango état congolais zanango ba accord ya zali nango na Amérique. Selon problématique moko boy eza reconnu mondialement par ONU que peuple wana ezalaka na génocide ezaki boy. Donc ba état on a mis balé yokani ba banda ko ya ko repatrier batu ko ya ko oui. Yo mama fashi beto tellement za kizengi ola moi kaka na tongo lobio tokozwa maître. Tokozwa ba maître ba banda ko landaka bango ti esika bazali. Yo. Tala zo. Yo kabato. Yo kabato. Mama fashi beton. Na esa bino mingi bozana mayele te. Yango to se bino mingi bo fanda calme. Omoni? Na esa bino na ko éradiquer bino. Il faut vous taire. Vous voyez, de plus vous parlez, de plus vous nous montrez que niveau nabino intelligence et si que zali limité. Et lorsque on fait face à quelqu'un, donc on connaît là où se limite son niveau de l'intelligence, c'est très dangereux parce que tout ça, yango to beta bino na pété. Au moins batu mususu ko, so batu mususu na yo ki makambazo loba, na pesé na no intelligence na ye na makambaza ko loba. Eza moi difficile na landela moto wango. Oui. Eza moi difficile parce que oui que ba argument eza wana eza bien fondé sur masolo ebele. Oui. Mais de plus bino ba maman fachi béton, na ba papa fachi béton, boza ko bima, boza ko loba, boza ba vidéo, de plus toza ko comprendre des faiblesses. Toza ko comprendre que mais on a personne toza na ba adversaire devant nous. Nous n'avons pas des adversaires. Neti ngana sina yoki ba maman fachi béton nyonso po ba vidéo na bango na fan de la kango moko eso na je n'ai rien à faire. Naza ko analyser moko naza ko analyser capacité na ya intelligence. Mais nous sommes en train de faire face aux gens bêtes comme ça. Mutuaza na capacité à mayele te eza facile ko écraser ye, eza facile ko écraser. Vomi naza nangana na yoka na ngayo te kolobaka mingi te parce que tango zo lobaka mingi te wana yango ozomona nazo ebate est-ce que za mayele nako bete na côté moko boye point moko boye azongi senga pendelo ko moko ya moto na comprendre tenenge na ko se défendre côté wana. Oui, mais bino nyonso soki na fandi nazo ko ba vidéo na bino yango na yebisa ki bino nyonso omoni yango na tia bino nyonso na challenge na yesa bino nyonso ba mama fachi béton parce que j'ai compris votre niveau boza niveau ya guerre te niveau ya guerre pena pièce contre pièce boto bandi ko fanda boto bandi ko sala argument lokola ba américain ba fandi saka batu na table rond to sala argument ba bando tuna biso question question, Marambia nation. Batuna so question, réponse.
institution, pays développement, économie, sociale. Ba question ndenge na baba na kotuna biso penda boy ba fandisi biso ba mama fachi béton na ba papa fachi béton batu ya ba résistance na ba mama ya résistance mais boko sambwa na miso ba congolais to la penda ke débat penza intellectuel penda boy to fandi boy to so la penda makabia développement ya mboka. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qui makambuko tu as fachi à kutu bo comprendre te que fachi azana voiture ezanga volant. Vous avez du mal à comprendre ça. C'est comme bino to komando disite na bino eloko nini? To disite na bino eloko nini ba mamoyo. Boka nga mbanga kaka comme ça to tika la tana moi nani sipson na okanisa ke bo moi mayele. Mais de plus, vous ouvrez la bouche, de plus, il y a un problème sérieux. Hein? Parce que na omona mutu moko takosa akosa la na omona ta mutu moko te bakoti na yeboye. Na table ya débat pour na oyungu la bino mabe. Ya ona tia bino nyonso na basket moko na bino nyonso ba mama fachi béton. Pour na biki ata boye ata 150 na kati ya basket moko. Selon makambu na yo kaka bino bolobaka. Selon ba raisonnement na bino, selon makambu na tanga ka bokomaka. Na ko yungu la bino nyonso tasoki boza 150. Na ko yungu la bino penda kitoko. Yoka moko na bango ndia kanisa mayele koleka baninga nyonso, zoba aza ko lead bazoba. Parce que bao bazali ko ya osala ba vidéo ne bao kanisa ba mayele siko koleka baninga, c'est qui est grave. Bao osala ba vidéo wana nde bao kanisa ke ba mayele koleka baninga. Si vous pouvez imaginer osala vidéo, aza déjà na ba view. Ça veut dire bazoba onyoso wana bazako ba olanda ye wana bazako tia ba like. Donc bazoba lisusu koleka lisusu makasi. Vous pouvez seulement imaginer. Ba sa vidéo wana non mutoye afani na ndaku na ye asali vidéo kolobake bakozwa ba maître ba bana kolanda kalanda biso bisika nyonso tozali na mboka batu mususu. Mama fachi béton yoka capacité à réflexion marielle. Soki pe na yebisi ye bongo, soki pe ba mettre nini ba convaincre ye makambu ya ndenge wana. Soki pe donc on ne comprend pas ces gens là, ils réfléchissent comment. Yoka capacité à réflexion. Donc ayebite ke on ne peut pas faire les choses comme ça soki ba pays ezana ba deal te ba agreement moko boyete à justice. Ayebi angote. Ayebite ke ba ka kolanda mutu kaka boyete, il faut ces pays et s'impliquer, ces pays na funda ka mutu na ces pays eza pays. Pays ne fui fundo na ces pays. Ayo pesa biso ke bakata ya bombe ya ndenge wana, ko bisa biso ke babando yo landa biso esika tozali. Mama fachi béton. Na place ya kosala ka buzoba ndenge wana ko ya bisa biso buzoba, bobanda déjà ba programme ba bilanga. Soit disant boko bana senga bambongo, ba pesa bino bambongo bo sala bilanga. Bo continuer ba makambu wana ya bilanga. Bo continuer ko senga mbongo ya bilanga ko wana osenga siko mbongo po ba pesa bino bo pesa bo futa ba maître na bino wana baza ba maître na bino omoni makambo ya fachi béton comme cop parce que vos maîtres là sont très conscients que boko landa biso te na ba poto ao ils sont très conscients soki batanga loi to ebite parce que ba loi pe ba mususu za ba loi ba mususu pe ba loi pe ya munyato ba mususu batanga ba loi wapi ba mususu ba kuma ba maître ndenge nini to ebite ba loi pe international pe zali il faut ba maître na bino ba expliquer bino que il y a aussi des lois internationales. Ba loi internationale ezali ba loi internationale oko telemate outi je ne sais pas wapi oya ko mema mutu na court awa na Amerique o meme na court oya manga na court ndenge ni yoka batu makambo mais lokola ba maître moni makamba fachi béton lokola ko mina ngokop ba maître pe ba moni ke tika ya lokwa mikolo pe tona misala te na bapoto apete misala ezali te ngana za maître so ba futi nga bambongo na nga na lie na nga mbongo na nga me na ko yesa monta na koma kuna na kena nga tourisme na Amerique ou bien na kena nga tourisme na Canada ou bien na Australie ta na zongi na isima ona bango ka loi kuna permettre te copete mettez ça cop mettez votre argent donnez à vos maîtres là ils vont vous manger parce que là-bas vous avez bozane na ba escroc de belé ba escroc baza tellement ebelé qu'on n'est pas na bino. Et là, on y a ces accords. Et là, on y a ces accords. Ou là, on sait la bouzoba, on a côté bambo, on a copie, on a coupé ça, on mettre, on a yebi loi internationale et qu'on permettre bangote ba on sa bouzoba, on a qui mettre, qu'on y a qu'on l'a biso qu'on poursuit, soit disant la constitution en Congo, parce que la constitution a besoin d'aller qu'on permettre été. Constitution Congo, yo même on poursuit le moutonakata Amérique. T'as la bazobo.
ulia kofuta ba mettre wana bambongo na bino wana ya monyato wana boza komonela pasi ya kofuta wana bosenga bambongo wana bokende kosala babilanga bobande deja baprojet babilanga non bokosenga mbongo bosala babilanga bososenga bambongo bosenga ba 10 000 $. Ti siko vous avez même du mal à récolter 10 000 $. Bosana mbongo a récolter boko récolter 10 000 $, te mais bozolinga récolter bambongo ba mettre tala bato makasi na bino kaka na mbongo wana bolibo osa ba association ya bilanga boba na ba association ya bilanga ça va aider la population là-bas chez vous d'abord que no yela so ba makambo ezanga mituna makolo namonaki Lwaka Bwanga atie ba photo na ebite bato kombe bokena na page na kuna kote ba photo ya Lwaka Bwanga ya na page ya Lwaka Bwanga atie ba photo azali soki na Goma azaki na Nord Kivu pona makambo ya ba président bakendaki kuna je crois que bango bazaki ba parmi ba équipe kendaki kuna na Goma pona kondo préparer président ya soit disant azozo ba photo kuna donc ya azali na kati ya tourisme aza kuna na ba masisi azokanga ba photo na bangombe azokanga ba photo na bilanga azokoloba aopesa ba discours au président lobi pona kosilisa famine il faut kosala bilanga eto Lwaka Bwanga bato wana ozokende kuna okanga ba photo na bango kuna na masisi kuna babanda bilanga kala yo ozokende okanga photo na bato deja basalaka deja bilanga bakolisaka deja bangombe parce que yo lobi président lobi ke pona osisa bilanga kosisa nzala élevage na bilanga okokanga photo na tele bakata ngombe asi akola tu connais combien des années ça prend pona ngombe moko akola ngombe akola ka boita kola ka lelo kaka président na bina pese discours lobi ngombe akoli boni ozo sa ba trafic d'influence bo Lwaka Bwanga batu wana kuna na ba masisi kuna siko zali na nord Kivu zo la sa bilanga na ba ngombe batu na babanda déjà bilanga na kokolisa ba ngombe depuis kala les gens là n'ont pas besoin ya yo que no kanga ba photo o bana kokosa ka ba congolais on dirait eza makambo ya sika président ye nango sika non ça prend beaucoup d'années pour ngombe kola. OK? Ces gens-là n'ont pas besoin de propagande na bina lokuta na ba phrase na bina lokuta au président lobby bilangana na to sala bilangana na bangom na élevage. Les gens là ont besoin de la paix. Tu es à Goma là-bas dans le Nord Kivu. Tu vois là-bas ce qui se passe dans le Nord Kivu. Le Nord Moutouma kuto komela qu'on a page na Facebook. A sûr que le Nord Kivu est déjà c'est un peuple qui est presque développé. Parce que non seulement ozokanga ba bilanga, ozokanga ba ngombe kuna, ba fromage eleki yo kolie ba fromage tellement kuna ya Goma parce que na Goma kuna fromage ezaka lokola na poto. Olie tellement ba fromage kuna, olali ba pongi, na tongo la muki, okokanga photo, soki na jeunesse o ba salaka nani concours ya vélo. Okokanga na bango photo. Moutouma a komelo abina ok Lwaka Bwanga comme tu es tenté de remarquer que les Goma na Goma awa culture et développement zali déjà donc ça la makasi culture oyo o memango pena no kune pa inabino so ba ebiso bongo Lwaka Bwanga est-ce que ça un tribal et ça un tribal te et ça qu'on rappelle bino que batouana et puis les gens t'ont écrit sur ta page de Facebook ils t'ont dit batouana bazana besoin de ba propagande no ya lokuta oh jeunesse oyo baza jeunesse oyo vraiment tozali na toza ko rêver que jeunesse ba osala ba vélo awa un jour ba participer na concours mondial ba biso ba bino bazana besoin de participer na concours mondial te ba na besoin ya paix Bozong isele bango pe kuna na Nord Kivu. Lwaka Bwanga ozoka ta sonité. Okomisi Goma ville touristique. Ozo timba kaka biloko, ozoko timba kaka, okomiko kama, ozoko kama kaka, okende bozo kama. Peuple za na kati ya souffrance, peuple babeta kama sasi mikolo nyonso, peuple zali oppress, mais baza osala effort kaka ko se développer. Yo poko okiko pesa fachi beton na yote nani comment ça s'appelle ba idée wana te bino pe bosana nanu quelque chose pour que nous développer nanu kasai. Lorsque je suis en train de dire ceci, ce n'est pas parce que les gens pensent que naza kolobango na esprit ya mabe. Na lobango na esprit ya mabe te. Naza kolobelango parce que batu mingi awa ba kasaye surtout baluba. Bokomi batu ya kanda, bokomi batu aigri. C'est comme si vous avez maintenant, c'est vous qui ont la haine. C'est parce que
Vous avez compris que vous avez échoué. Bo échoué pas inabino. Vous avez échoué chez vous. Parce que ils ont raison, mon côté beaucoup ça pourquoi Kasai ezali non développé. Siko kanda wana bozoe bate bino moko ba mama fachi beton bazana kanda parce que ba mingi nazoka ba revendication na bango ezali ke biso peto ke ko bongse pas na biso peto ke no bongse pas na biso. Oui, ce sont de très bonnes revendications et je suis d'accord avec vous. Mais bosala ngote ke on dirait comme une faute ya bato mususu. Non, eza faute ya bato mususu te. Na yebisa ka bato mikolo nyoso nga na biso ngai soki nazoko yebisa bino nazoko lenga ko sonner alarme wana ya ko yebisa bino bokende kotala nano développement ya Kasai bokende kotala développement ya Kasai parce que nga moko ndenge nazali awa nazana bandeko na nga babala baluba bandeko na nga na babala baluba baneve na nga na baniese na ngai il faut pe un jour bakendaka kuna pa na bino na mbujimai bakende kotala ba epai ya bapapa na bango donc bana wana ya biso wana donc bakokomaka jamais na bamboka ya bapapa na bango. Mais il faut pas qu'on ait un papa na bango un jour. Ba koma kuna ba mona pepa bi oui. Et pas papa na biso nde awa. Ba na bino héritage ni boko pesa bango. Bo tika ba na héritage ba poto, ba héritage ya wapi? Ba héritage esika bokena ko bala ba place mususu. Ou esika bokena ko fanda ba place mususu na ba Kinshasa, je ne sais pas na ba Lubumbashi, je ne sais pas où ça. Non. Mutu na mutu azalaka fier soka zana epa ina bango. Ba kivusien malgré masasi, mais tozaka fier ne pas na biso. Talo akabwanga za kuna nakata kivoise aleka bwali ya ber mabe akende kuna kende kokanga ba photo na ba ngombe mabe akende kuna kende kokanga ba photo na ba jeune ba salaka ba vélo mabe parce que les Kivusiens n'ont pas besoin ba Kivusiens bazana besoin ko yana ba Kinshasa wana teneki ba ebele ndenge wana non ba Kivusiens lelo so basé belé vraiment na Kinshasa ezali parce que mingi ba kimande ba guerre si ce n'était pas pour la guerre ba Kivusiens balingi bazele belé na Kinshasa te. Ils n'ont pas besoin de venir à Kinshasa pour belé. Mingi ba kimande kuna pona ba guerre. Conscience wana nde tolingi. Na place on ofutaka ba maître ba ya o soki ba banda kolanda ka biso na ba poto awa bozo mbongo wana na ba effort wana ba maître na bino lokuta boti yango na kata effort ya développement. To pesi chapeau vraiment na Dikembe Mutombo nega bandi déjà Dikembe bandi exemple à suivre. Ba millionnaire kasayen soki tuyo betaka ba tolo awa bozana boye boti ambon ensemble. Il y a pas longtemps na bisa ki bino na bino ke ngako tuna sele bino calcul na présidence wana seulement na présidence tolo par exemple plus de 500 conseillers luba ya fachi béton plus il y a 500 conseillers. Na ba 500 conseillers wana Félix Yemoko abande ko plaidoyer bango awa et que alingi basoka ba même salaire que ba ministre. Ba conseiller na il faut ba futa bango ko ba ministre. Tandis que ba ministre congolais, ba salaire na bango je crois ils ont nagé dans les 6 000 à 10 000 dollars par mois. Tout ça so exemple qui est à 6 000 dollars. Donc ce conseiller moko ya Fachi Béton azoka 6 000 dollars. Vous pouvez imaginer bazali plus il y a 500 conseillers. Plus il y a 500 conseillers, bah il faut ragner sur vos alliés ko sala wa ko betela so ba makele les anga mituna makolo. Ba makele ya mituna makolo. Boye ça ba 500 conseillers wana que il est temps de reconstruire les chez vous au Kasai. So ki chaque ne ba romona nde mutema mabe na bino eske zalaka yango wana. Po bo romona penda ki batu wana ba kolinga ko pesa mbongo te ya ko ne ko reconstruire Kasai. Ils ne vont pas le faire. Ba ko sala ngote. Wana ne ba comprendre que problème na bino ezali biso te, problème na bino ezali bino moko. Oui, problème est na bakasayen eza ba congolais mususu te. Problème est na bakasayen ezali bakasayen bango moko ils s'aiment pas, ils ne s'aiment pas, ils aiment pas chez eux. Oui, problème à kasayen yango wana. Eza biso te. Ce n'est pas nous. Boye bisa ba o bazana président sora baza soki ba 500 plus il y a 500 conseillers. Chaque conseiller o azoka 6 000 dollars par mois. 6 000 dollars a kanela kite, alale la kite. Wana l'ingolo va même pas ba commission bazora wana. Pour bazora pe ba commission belé sous place wana. Plus il y a 6 000 dollars wana, bazora sous ba commission belé. So il va dire comme ça moko abanda ko pesa 500 dollars par mois. Parce que si on a 6 000 dollars par mois, ben si on a pour le développement de la province nangai, na on pesa 500 par mois, et c'est belé. 500 par mois, et c'est belé. Si on a 6 000 dollars par mois, ça ce n'est même pas inclus avantage mususu nazwaka. Soki bo sali 500, to sala kaka 500 conseillers fois 500. Parce que déjà plus il y a 500 conseillers. So bo sali 500 conseillers fois 500 dollars, vous savez vous avez combien par mois? 250 000 dollars par mois. Bozoka 250
$500 par mois. Donc, ce bosali kaka 4 mois ya ko récolter mbongo ya ndenge wana, après 4 mois, bokokisi $1 million. Ok? Donc, $250,000 par mois. Wana lobi kaka bao bazaka ka na présidence. Wana lobi te ba mususu bo poster bango bo tietie bango kuna ba député, ba ministre, ba homme d'affaires, ba bo tietie wana na compter ba wana te. Yaya. Boyi na mbongo wana boko développer pena province kitoko eh. Non boko développer pena province nchintoko. Siko ba effort wana nyoso bozo ya kofandela biso wana Facebook bozo ko yebisa biso ba masolo ezanga mituna makolo, ba masolo ezanga mituna makolo. Pourquoi vous ne pouvez pas faire tous ces efforts là, bokende ko focaliser na place là où et ko bénéficier bino. Parce que ngana yebisa na tuna bino ngana bino fachi akotike la bino héritage nini. C'est ça la vraie question. Héritage fachi akotike la eza héritage oyaki na Facebook kaka kofinga ka batu ko yebisa ka batu bakanga bino ko bango otinda bango ba maître ba ya kolandeska bazali au poursuivre bango. Donc héritage fachi beto akotike la yo ezali problème avec les autres. Non, bon profiter na tango ya fachi, héritage fachi atike la bino ezali que au moins bon mona ki moins clair, au moins vous avez fait avancer certaines choses de base na bakasai. Vous avez fait quand même avancer certaines choses de base. OK? Bobi que soy boké na kasai kuna na ba vacances, na ba na bino bouti ba poto, quand même il y a des structures de base. C'est comme ça les gens qui sont intelligents réfléchissent. Oui. Parce que biso asoto longwe na ba poto atoke kuna pa na biso na ba Bukavu ou bien na Goma, surtout na Nord Kivu. So ok na Nord Kivu, ba structure de base nyon sezali. Ba structure ya base nyon seza. Oui. Bino pe bo profiter na mandat oya fachi. Bino pe bota ndenge nini boko responsabiliser ba frère na bino ya minoko kaka ya kolobaka lobaka vantar. Biso toza ba maître, biso toza mayele, biso toza responsabiliser ces gens-là, c'est le temps de les faire. Si ils vont rater occasion, ils vont rater train oyo, ça sera très difficile dans les années à venir. Ça sera très difficile dans les jours à venir. Na place à robeta so masola fachi béton. Bossa la ba conférence, il y a développement, bossa la ba conférence, boeba nini yango bokoki ko mettre sur place. Pona ba kasai e bimana ba situation ezali nango. Ba mama fachi béton. Nde musala basi basala ka yango wana. Responsabiliser mon ba mibali na bino wana nyonso ya maloba ebele wana ba vantar ba ibi osale lokote ba ibi ka koloba vantar biso toza na boy ba na bino ba produit na bino nde bobota ba bino nde bokolisa ba ndenge wana ba mibali ya makelele ebele mais eloko ya momoka balonga ezate pas d'action. OK? Donc bino nde siko fo ulia ko sala ki mama fachi béton botia maboko na bino na pat bo responsabiliser ba tata wana. Boke ne kobimisaka bango mutu na $500. Baoba surtout baoba na présidence. Mutu na $500 développement ya Kasai. 500 obligatoire. Non, bolingi ko sala ngote. Si maboyo observe que biso nde tolinga binote. Vous ne voulez pas faire ça mais vous allez venir nous dire que biso nde tolinga binote. Biso nde tolinga binote ou bien bino mo nde bomi lingite. C'est nous qui ne vous aimez pas ou bien c'est vous-même qui ne vous aimez pas. C'est vous-même qui vous aimez pas parce que je ne vois pas ce qui est en train de vous aimer. Et là on est zananzela na bino stopper bino, bossa la développement loko la frère na bino azali wana azako faire avancer makambo, structure comme pété, makambo c'est comme normal, tout ça c'est le moment de maintenant d'en profiter de faire de bonnes choses pour vos provinces. Surtout ba province on a mis balé eza province parmi ba province ya Suka, ya Congo. Il y a rien là-bas. Namoni mutu na bino wana soki babenga kay soki peuple d'abord. Mama na bino wana soki ya peuple d'abord, soki babenga kenani. Oya teka batilo alokwa joker wana. Comment les arasonani? Mbombo soki pe mbombo soki Roseline mbombo. Akei kuna soki aza kuna na babenga ngoneni soki na aza kuna soki akenda ki soki na kabe ya kamwanga kuna.
batie bafoto na ye ndenge aza kolela ipare amkuti souffrance moko kuna azokoka te parce que souffrance eleki tellement kuna azokoka te ayaya souffrance eleki tellement kuna bozokoka te mais il est temps sikoyo comme vous avez compris qu'est-ce qui se passe là-bas il est temps auti kuna abandi kopesa batu baloso abandi kopesa batu bamadesu opesa batu loso na madesu tango après tango okende maloso na madesu na bali yango 2 jours 3 jours après wana qu'est-ce qui se passe encore opesa batu madesu baloso okangi ba photo yonde Moïse oyeli batu baloso na ba madesu yoka mentalité na bango ya développement c'est ça la mentalité de développement botu na loka bwanga ke Nord Kivu kuna amona mentalité ya développement là-bas chez nous batu basala ka bilanga basala ka élevage batu bazali na mentalité ya développement de bango wana bino mentalité na bino développement zali ya konokabela ka batu baloso kokabela batu basaki ya bagourde ya kotoka ka bamai wana ni mentalité ya développement sima okangi ba photo yo na Facebook on dirait au résoudre problème batu tala batu wango ndema kama ngo bazo réfléchir nde yango wana mama ngo lisusu ake kuna soki mbombo peuple d'abord azo memisa batu saki donc ba memela ye saki sac à main basi ba memaka ba memela ye sac à main yoka mentalité ba memela yo saki à ton âge là dans au fani na poto donc mentalité évoluée te ba memela yo saki regarde-moi ça wana batu balinga bakonza biso wana batu bazonga bakonza ba congolais mutu azana na mentalité ko kanisa ke pour se faire voir que on est important il faut otambola kana mutu amemela ko saki regarde-moi ça là. Les femmes qui ont évolué na poto, et pareil, évolué na poto, a évolué na France. Yango muto évolué na poto, il faut bon mon akape batu muso na semino ba mutu muso désordre corporel na ye déjà et ko expliquer état d'esprit na ye. Muto apakola ka tile, atapakola ka tile e utiawa, akati yango boy lokwa joker, apakola tile boy e utiawa e kotiawa. Akata matiti yo awa e beta ka boy. Joker, carte na bango asuka ye wana. Joker. Muto azana mentalité ya ndenge wana ba poto zo utia ba tile ya ndenge wana. Si mokomi na Congo ozo même sa batu basaki oke na kabe ya kamwanga obandi ko lela osala drama obandi ko lela baka ngo ba photo tellement omoni pasi eleki kuna na kabe ya kamwanga ozolela ba opanguse ma misu ba memele saki mabe ba panguse ma misu mabe amoni tellement pasi kuna eleki tellement si matango asili bongo akaboli bango ba mafuta akaboli bango ba gourde akaboli bango ba gourde bana kono teka bango toka mai akabeli bango ba loso akabeli bango ba saki bakangeli esima mama aye ko sauver bana alors que loso na ba kolia 2 jours 3 jours après tango akei mikakatano ezongi kaka kuna tanga bato. Ça ce sont les gens qui veulent faire des balimba banda wa discuter na biso batlo kwa ba masao tala bato. Pesa bino ba idée ba développement beaucoup bozoko kate pesa bino ba idée ba développement bo sala ba forum économique boya na ba mettre na bino wana lokuta bazoko nga koloba o bando mabiso na justice awa ba mettre na bino wana ba expliquer bino botia ba programme de développement ya Kasai mettez ça sur place mettez le programme de développement boko développer Kasai ndenge nini OK. Ça ce que obando yo landa biso bando poursuivre biso na bapoto obando yo poursuivre na bapoto talaka ka biso to bando lobali susute parce que moni est-ce que peuple juif alobaka peuple juif azo kaka action yo za juif yo talanga muto abia za peuple juif azo kaka action yo za juif oza juif na nini na mayele na nini dans quoi vous pouvez vous comparer avec les juifs? Ba juif okutu bazu Israël elo eza ba juif ya kalate ba juif bazu Israël makasi na bango kaka ya mbongo collection ya mbongo etetu nde nazo yebisa bino na opesa bino boule bokende ko yebisa batu wana boule na opesa bino bokende ko zwa batu wana baza na présidence baba na kopesa bino mbongo ba juif pe bazu ya ba mbongo ensemble bakenda basomba ba terre ba yebisi oni oni kabela biso mabele oni akabeli bango mabele mboka wana eska bazali lelo sa ya bango te oni ndaka alukela bango terre wana mais bino soit disant ba juif bozo mi comparer na ba juif mais bino bozana na terre na bino vous savez là où se trouve votre terre ça veut dire que ça ne doit pas être difficile pour vous de reconstruire votre terre OK
obanda opesaka makasi te yaki juifi soit disant boza lokola bajuifi basalaka kaka baaction basalaka baaction mpona kolandaka bato na bapoto alors ke na mboka boconstruire te. Mais oui, bajuif wana il faut kozwa baexemple bango nyonso mibale. Juif alandaka motu na libanda mpe akonstruiraka mboka na ye aza koconstruire Israel. Yo sikoyo oconstruire Israel te ozoconstruire mbujima inakananga te mais makasi kaka oluka maître oyo abanda ya kointimide bato na poto soit disant boya kozwa bato na poto tala bato oyo zoba. Mama Fachi Béton fanda calme, de plus vous parlez de plus bozo kolakisa biso ke vraiment dans la tête ça ne va pas hein et zo pesete. De plus vous parlez, ça montre vraiment capacité à réflexion, mayele zate. Tandis que ngana le la kabilo kwa mabe. So na moni mutu azana mayele te wara pena na osarane mabe. Et nyo sona leo ti on sapena liso pour na bi ke osa elote. So za mayele te ah oui. So na comprendre déjà que oza mayele te. Ah na ndo ti on sapena liso nyonso. Ti on sapena liso parce que na bi ke tango yo lo ba eloko mo malonge zate parce que faut za mayele intelligence il faut za nango pour tenir ba makambo wa bato ba comprendre makambo zo ba il faut za intelligence mais so za mayele to zo pesa biso ba physia ozo pesa biso accès ya ofele tango yo lo ba wana to yoka analyse boto bi ay openda so ba penza na bambio matsasi papa ufandinye tango zusu mwa courage kuna ba ese mama kotika koloba te continue kolobela bango oye lisusu na mwa ba menace ezanga mituna makolo ba maître ba komanda olanda bino tina ba poto esika bozali poto wapi ambassade wapi ambassade nini oyo ya biso oyo ezwa deal na Amerique ke bobanda yo poursuivre biso ambassade wapi ambassade wapi sur quelle base sur quelle base oui Poyo poursuivre nga awe fo ambassade na biso eta na biso endimela bino ke mboka oyo na biso tozana na deal ya ko poursuivre bato pona likambo oyo pona cause oyo nini na nini muto moko to reconnaître azali kuna na Amerique toko ya ko luka kuna ambassade za au courant Amerique za au courant ale ba ko luka yo sikoyo nino démarche nino saki na kati wana pona boya ko luka biso ta bazobo bazoba tozela ba mettre na bino wana Tose ba mettre na bino wana bofuta ba mettre baya. Nous allons les attendre. Tose la bango. Baya na constitution baya na constitution. Baya oluka tawo yo oluka biso awa ayepe na constitution ya Congo, ame mango na court house ya awa. Ayi OK, messieurs les juges, selon la constitution congolaise, balobi ke fi oyo azali ko sala animation à la haine. Selon la constitution congolaise, na Amérique mbongo mboka ezanga tribu yo ya kolobela ngo makambo ba tribu tazobo. C'est un peu ça mes chers amis. Non à l'intimidation. Non à l'intimidation. Boko intimider bisote toza awa. Tobando lobela ka fachi ka boye na boye tobando critiquer oh oui tobando yo critiquer. Toza nelo comme ça sala te. 5 ans ils a déjà perdu comme ça, il y a rien à faire ma pouvoir ezana maboka fachi te mboko kende sika mokote Kabila zana ma pouvoir na maboko na ye Kabila pe alobike akosala pe lokote parce que Kabila ki jamais ko sala eloko parce que soka sali eloko ba yebike makambo na nyonso ekokende na crédit ya Tshisekedi. Tandis que ye Tshisekedi alobaka Kabila sala ka eloko te. OK? Excusez-moi. Ye Tshisekedi lokola baka ke Kabila sala ka eloko te. Je ne pense pas que Kabila pe azazoba pour atika asalisa ye Tshisekedi asala. Non, parce que Kabila atiki ba institution ezala soki soit disant ngé fo ezala et que mboka etambola. Ça veut dire que Kabila apesi akopesa Félix crédit, n'est-ce pas? Pour tolo ba pena bien oui ya solo Kabila zaka problème yango wana mboka ebongaka te oui. Donc Kabila ne peut pas échouer son mandat pour aya ko salisa bino bo réussir mandat na bino. Regarde tala bazoba o d'abord. Na yebisaka mama na bino ya bolole oyo ya nyakero. Botu na ete so na yebisaka ebongo te. Botu na Denise te so na yebisaka ebongo. Na yebisaka Denise ngabina Kabila ne peut pas échouer ses mandats pour aya ko salisa bino bo réussir. Il faut que la mayele, il faut être intelligente. On ne peut pas se tromper. Quelqu'un qui a échoué ses 18 ans, aya koyebisa yo ke o kanisa ke akoya ko salisa yo po yo réussir. Ce n'est pas possible. D'abord, ce n'est même pas quelque chose qu'on peut même expliquer à quelqu'un qui a moins de 10 ans.
Moi, il y a 10 ans déjà à comprendre. Moi, je ne peux pas échouer mes 18 ans de mandat pour n'avoir que ça, yo, au réussir yo. Ça veut dire que si on a ça, au réussir yo, ça veut dire qu'il n'a pas si raison, que ngai n'a échoué qui, n'a pas si raison que toi, oui, c'est vrai. Ce sont des choses qui pourraient se faire, mais je ne l'ai pas fait. C'est ça. Mais le quoi, boyo, quand vous avez mangongi. Boyo, quand vous avez mangongi, vous pensez que vous êtes intelligent, alors que vous n'êtes pas intelligent. Kabila pas azuba institution nyembes. Eloko moko te ko salama. Dans 5 ans oyo eloko moko te ko salama parce que mutu na bino azana ba institution te, Kabila ndazana ba institution et Kabila, il n'est pas là pour vous aider à réussir votre mandat. Donc loko la tozana eloko te au sala dans 5 ans oyo nous avons perdu notre temps pour rien. Tosani. Tobandaka o criticane kaka biso na biso. Parce que biso nenge toyeba ki so fashi na bino soka ya ki nenge boyebisa ki biso ki yakoya. Aye sikoyo ko longola batwana pona tobongisa mboka, n'est-ce pas? Biso toyeba ke loko aye soit disant boloba ki boyana ba stratégie tozo pesa etan to ana moi ba stratégie to kobeta Kabila ba stratégie. Attendez, donnez-nous un peu de temps. Toko dissoudre le parlement, tout ça tu sais beaucoup dissoudre le parlement te soki bozana majorité parlementaire te toko dissoudre kaka toko dissoudre c'est institutionnel, c'est constitutionnel, vous ne pouvez pas le faire. Boyo kaka te titile lo tozawa biso siko lokwa biso toyeba ke boyo bimisa boyo ko lozongo sa Kabila na Rwanda parce que bino de boyo sa Kabila za Rwanda lokwa boyo ko lozongo Kabila na Rwanda toyeba ke bon lokwa bato siko baye ko za pouvoir ba lozongo sa Kabila na Rwanda comme ça ko pesa biso temps to banda siko ko longola ka ko bundisa ka bapaya ndambu to longola ka bango parce que bapaya pe bazaka ba Rwanda te po bangole pe bazawana bato bele sadek baza kuna na est de la République depuis ba la biso bato na ya intervention rapide wana toyoka te bakenda baza sadek zawana. Tout ça, là, tu as invasion ba Monisco, les multinationales, tous ces gens-là. Tu as que, lokola ba yo, longola sko Kabila, petit à petit, sko to bando benga na bangu nango, malembe, comme ça, to longola bango à un certain point, mangonyo so bakende. Tu as indenga wana. Mais non, nzokande fachi na bino, aende kufandi sabatu wana, alia kwanga, biso sko to banda ko bundana. Donc, comme on était là, il fallait sko to banda ko bundi sabapaya, bakenda ka ndambu, bakenda ka ndambu. Mais loko asikoyo, kopo wana ko bundi sabapaya, bakenda ka ndambu, ezate. Sko to sani. To komo bunda entre biso na biso. Bon to sani. To sani. To basala ka yango. Héritage fachi atikeli biso ba congolais. Avant na kende biso nso ba congolais d'abord, biso nyonso. Ba congolais mususu pe, ok? Parce que na déjà bino baluba, il faut mituna héritage ni facha otikela bino. Bino héritage facha otikela bino ezali n. Et oza etikala ba problème, otikela bino héritage kaka ba problème na bande kona bino, ok? Biso ba mususu nyoso wana totikali héritage facha atikeli biso na yoka hinde kona ngamoko ya Munkongo asali vidéo na ye. Alobi penza loko moko penza nalobi vraiment ça c'est vrai ce qu'il vient de dire. Alobi que lui ce qu'il a compris et ce qu'il va retenir na kati ya mandat ya fachi oyo ezali ke mutu na mutu il faut soutenir ndeko na ye malgré buzoba. Alobi à partir ya lelo ye pa bando soutenir ba Congo. Donc mu Congo asala mabe te ayiba aboma ando soutenir mu Congo. Donc héritage oyo fachi ayi ko tikela biso ba Congolais biso nyonso ezali héritage impunité. Impunité ça veut dire que les Congolais ont compris aujourd'hui avec Félix Tshisekedi que mutu na mutu il faut soutenir ndeko na ye. Ça veut dire mutu na mutu a soutenir ndeko na ye. Eza ndeko na ya yibi, eza ndeko na ya tumbi Congo, ege ndeko na ye asumbeli Congo, ege ndeko na ya sali nini, donc mutu na mutu il faut soutenir ya ye. Vous vous rendez compte de héritage yango wana Félix Tshisekedi akotikela ba Congolais parce que héritage moko ta otikela biso ezate. À part oyo ya kolakisa batu ke mutu na mutu il faut soutenir na ndeko na ye. Héritage mususu Félix a otikela ba Congolais zate. J'ai entendu hier na bande koyoka vidéo ya frère moko ya Mukongo alobi bongo. Abi c'est que lui il a compris et c'est que lui il va retenir à partir ya lelo. Yé pas de soutenir bande kona ekaka. Ata basali mabe, ata babumi. Maintenant vous pouvez vous rendre compte si c'est ça la mentalité donc maintenant au ba Congolais nyoso ba ko adopter. Ça veut dire que tozala na pays kaka ya impunité. Parce que les autres sont en train de bien voir comment est-ce que Tshisekedi allait soutenir la bande konaye malgré Buzoba. Malgré Buzoba, il est soutenu. Donc vous n'allez pas convaincre les autres à ne pas soutenir leurs frères malgré Buzoba, frère Nabango.
donc pays ya ndenge wana nde tokoconstruire parce que pays ya ndenge wana nde ezali exemplaire nde sikoyo balakisi biso ke makambo yango nzoka etambolaka ndenge wana. Tala ndenge bodétruire mentalité ya congolais. Oui, mandat Félix kaka yango wana. Congolais lelo akoloba elo nini yango aretenaraki na mandat Félix. À part ba fanatique, bien sûr, à part ba fanatique. Congolais akobisa biso lelo eloko nini a retenir, eloko nini to retenir na mandat Félix. À part un tribal, o tokomi koloba tokomi ko finga na entre biso na biso, tokomi ko chola na entre biso na biso, tokomi ko bunda entre na biso na biso. Eloko nini to bénéficier na mandat ya Félix. Eloko te. Eloko te. Ba obo bénéficier peut-être eza ba problème individuel. Yo bénéficier peut-être yebani kuna bakabela ka yo mwa $10, bakabela ka yo $10 peut-être. Mais ba mususu ba bénéficier elo ni boto bénéficier. Biso kutu ba Swahili surtout ba Sud Kivu na Nord Kivu. Biso elo ni to bénéficier na elo ni héritage ni to bénéficier parce que so kina lobika ka fachi moko wana nazokosa toloba parce que fachi mwasi na ye nyakero. Biso ba Swahili soit disant ba Swahili surtout ya est partie ya république ozali meurtrier. Biso elo ni ngo héritage ni tozu wana. Parce que balobaka pa na biso balobaka na ba mushi kuna babaka vaut mieux bala mwasi ya ministre ko bala ministre. Ça veut dire que soko bali mwasi ya ministre donc famille ya mwasi ya ministre profitaka koleka même famille ya ministre ye moko. Nde philosophie eza akune pa na biso vaut mieux ko bala mwasi ya ko bota mwana ministre que ko bota ministre. Nde philosophie renyaka pa na biso. Vaut mieux ko bota mwasi ya ministre que o bota ministre. Ça veut dire la femme elle fait profiter à faire à profiter dans ne pas ina bango. C'est ça la logique des choses normalement. Kasi so gotina ba mabala boy. So tali muta affaire ka bénéficier famille na mingi koleka eza mwasi. Oh mama nanga maladi, oh papa nanga boy, oh bandeko nanga boy, oh bandeko nanga boy. Mobali penzeza ka mingi te ndambu. So mama sepeli. So ba famille kuna basengi. So mama sepeli a pesa ye kasi. O pesa combien 100? A pesa ye 20. Et nyo se dépendra na modi ya mama, n'est-ce pas? Logique wana siko biso bato ya est. Nord Kivu na Sud Kivu. Na logique wana siko biso siko to profiter nini. Parce que nyakero soit disant mwana na oya biso. Biso to profiter nini na kati wana. Eloko te. Ce qui est même pire que bo profiter na loko te parce que nazolo bateke to profiter so ka pesa biso mbongo bia pesa biso nini non na sens wana te. Nazolo ba na sens ke biso tozali ba province o yebani ke tozali na ba femme violée, tozana ba problème ya guerre, tozana surtout ba problème ya ba femme violée. Ce qui est même grave, on l'a couronné, cette nyakero, on l'a couronné azala soki ba corona qui est que azali ambassadrice soki azali mutu a combattre ka comment ça s'appelle soki ba violence sexuelle na place ya ba guerre ba corona qui na odi. Donc azawa na tambola kana bakata ya couronne ba corona qui na likambo azali ko salela te. Siko biso siko to profiter ni na kati ya mandat o biso to profiter ni surtout histoire ya est na histoire ya ba femme violée. Parce que toko pe koloba tobia peut-être moi si mususu azoko kanambe lokola ye moko ndazaki na kati ya makambuana yango Olive lobaki eloko te. OK? Bosko nyakero. Siko nyakero. Oh biso kune pana biso na est lobaka tulihomba. Donc oyoka biso tobi biloko na biso totiaki na mesa ko tere tulaki. Donc nyakero totia ye na mesa boye donc tulihomba. To profiter nini biso bate ya Kivu. Na manda oyo manda oyo ya nyakero. Ce qui est même grave kuna nde pa ina bango. Et pas na bango moko aoko ka olobela te aolo ko sel loko moko te ata kutu oni kutu epesa ki ata mérite wana mais azako kaka kolobela ngote. Qu'est-ce que nous on aura gagné dans ça? Rien du tout, on a rien du tout gagné. Donc biso na bino kaka biso ba te est kuna na biso na baluba. Biso to profiter te To profiter te parce que bino pe baluba boko profiter pe ne loko te. Parce que bozo koloba loba kaka fachi béton wana akolongwa pe wana keipe eloko moko pete ekoleka kune pa na bino. Kaka fachi béton eloko te.
biso sikoyo bato ya este ntango tokozwa première dame mosusu première dame yango tokoyebi seke tayela biso makambo oyo ya bafemme viole abando tuna biso abi na biso me bino moko sere na bino azalaki wana pourkui alobelaki yango te talanga makambo ya soni oui de toute façon biso bata este toza bafanatike ya nani ya Nyakeru te parce que de toute façon à Bukavu déjà on ne l'aime pas là-bas. Oui, elle est venue à Bukavu, les femmes là-bas toyoka makambo ebele babi aza lolendo aza fier azolinga kotala bato te aza koleka na kata ba voiture akangi ba fenêtre na ba azokanga ba fenêtre na ba soki na ba voiture ezali na ba anti soki ba anti soleil bazomona te tandis que Olive yoka bakoma ko comparer donc na Olive. Babi Olive elle venait ici azako tambola na biso aotambola na potopoto azako yamba biso mais ye soit disant mwana awa ayaka akoti na voiture akangi ba fenêtre ya voiture mututa azoko mona ye soki afungoli ka fenêtre boy po eska batelemi apesa batombota lati tala balinete ya minene loko nzinzi balinete ya anti soleil azako sala ka bato boy toyoka masolo na ebele na Bukavu basi Bukavu balingaka te balingi ata mukete kuna de toute façon balingaka été depuis kala moto akomisa bango kuna za kamere c'est à cause des caméras que ces gens-là sont arrivés là-bas elle malgré soi-disant za moto yakuna Bukavu est-ce que c'est la campagne à cause la mbali campagne na Kivu akoka kite pourquoi parce que baza batu te ou bazali sociable batu moko batu balingi te ce qui est même grave, donc batango penda bazaka oulia se rapprocher on a évité peut-être bazo on a évité ce baïté que bazan a problème na évité je ne sais pas I don't know oui comment est-ce que cause n'est pas une bino soit disant pas une bino mais tu es incapable ya kono sala mobile na campagne kuna est-ce que ça a sens et pas une bino ezanti ngai lelo par exemple na opesa ka exemple simple nga na botami na Bukavu na longa na Bukavu na baje ba 7 ans malgré na longa na Bukavu na baje ba 7 ans mais j'ai encore des connexions très très fortes à Bukavu OK bata Bukavu bazaye belé awa so ito sola na bango boye ba mingi kutu ba bisa ngaba nga dama ça on de Bukavu ngo vivre kuna toute ta vie moi j'ai vécu à Kinshasa mais so par exemple na bina kendo osela moto campagne na Bukavu lelo na kosela moto campagne kichintoko penza na kepena na sali pe campagne penza oui bana Bukavu ba sentir que au fina biso mwene mwali wiru ba sentir babi oui fina biso mwana biso oui mais ya bino ya kendaka kuna atakoloba taboya atakoloba na bato azoko kate kabwe mobali ne kutakupa forcer pesa message na Kiswahili boya alisuna 2023 toze la bino Nyakeru yaka alisuna 2023 yela biso agenda ya bio ya sika ndenge nini bokoya bokosalisa basi ndenge nini bokoya koya kosili boya de toute façon basi basi biso déjà que 2023 kozala te bozo kangoti na ba mukuna na ba mama fachi beton bazali awa bazalo biso déjà que 2023 kozala te parce que za makambo ya recensement soki recensement il faut toyeba banani bazalaka na mboka wana toko kende élection te kasi bolobi élection za tete chance pe seni eza na maboko na bino te bobo sani ke seni eza na ya Kabila Kabila ebeke bokoma boye yango apese bino pouvoir te Kabila ebeke boye okoma boye oza soki pour élection kozala te il faut nan basa recensement soki recensement bino bo imposer ki Kabila élection te bo imposer Kabila élection seni eza na maboka Kabila bobo sani ke seni eza na maboka Kabila Kabila nda ko décider qu'est-ce qui va se faire binote OK donc to kende na sentiment à Kabila parce que toyebi Kabila nda ko décider yende china rambo seni eza ya yenda o décider
Oh, ba campagne bandi ko salo bio. Élection kozalate, élection kozalate parce que vous êtes conscient que mututa ko vota kabino les soso. Vous êtes conscient. Bon, kanga biso na makasi. Et comme makambo kanga batu na makasi en otage na makasi. Boko sala bako akozala wana ba 12 ans kozala et comme ya makasi. Ah, bino batu boyebi ki azo sala bien. Et cause ya makasi te. Parce que vous êtes convaincu que azo sala musala na bien, fachi béton, makambo nyonso eza bien, azo ko bongisa mboka, mboka ezali ko bonga. Mais tout ce qu'on aura besoin, ça sera bilan na ye. Bilan na ye sa peuple tala bilan na nga yango yo bope sanga so chance mosusu. Peuple ko voter so bilan eza malamu. Mais boyebi déjà que bilan eza malamu te ko zala pe malamu jamais. Yango wala bolimbo kanga pa ngongole sko na force. Kanga biso na makasi nye boti abso nyembes te boti abso nyembes te. Chance biso toza koto yo, chance pe raisi azana no kote wana mosusu. Parce que raisi ayeba kibino atimba. Raisi atimba raisi atimba. Non, toki ofinga so raisi nenge tolingi mais raisi nous a épargné beaucoup de problèmes. Raisi a épargné biso makambo ebele na isi no. Raisi a épargné biso makambo ebele. Tolingi to kota na kati ya dictature oyo, tolingi to batenenge to manakati. Soki kaka Tshisekedi ezaki na ba institution, batu wana balingi ba changer makambo na biso na kati ya ba loi oyo elingi mettre biso dans la merde. Balingi ba changer makambo parce que balingi ba donc kokoti sa ba loi moko boye dictatorial. Ba memi yango na ba Sénat ba beti yango papa installé. Ba tie ba loi mososo papa installé. Ba tie ba loi papa merde. État dictatorial. Soko mekika koloba boye ba tie balandi ba mettre na bango ba mettre balandi otiko sko zalaka. Soko mekika koloba boye eta congolais et sali boye landi si esko zalaka nzambe. To finga na biso rais, to boite, to finga rais. Mais il nous a épargné beaucoup de choses. Rais a épargné biso makambu et belé. Na yeba kate mkomsu na oyolo babo na koloba penda ke rais a épargné biso na yeba kate na opesa ka rais mkomsu crédit. Na yeba kate je ne savais pas que un jour na kopesa rais crédit. Mais talaka makambu tozo mona gali boso nenge so ya boy. Tokomi kozala obligé kopesa rais crédit parce que il nous a épargné beaucoup de choses. Vous pouvez seulement imaginer. Batouba na pouvoir ya 2% kaka. Pouvoir ya 2% sur 100%. Bakomi ko bisa déjà ki ba otinda biso ba maître. Balanda ka biso na ba poursuivre biso ba kangisa ka biso déjà na ba poto. Basa na pouvoir te. Parce que pouvoir moko te so ko permettre bon ba salango. Ba ambassade ya bangote. Ba ambassadeur ya bangote. L'État va contrôler en côté. Vous pouvez seulement imaginer ce que vous avez contrôler pendant appareil à l'État et mobimba. Bando contrôler tina ambassade. Bango bando landa biso pendant le quoi ba CPI ti a kotot. Na se sabino, bango bando landa biso pendant. Bazata na pouvoir te, bali bando sala ba liste, soit disant batu ba bomaki batu, po balbaki fachi béton, ba bomaki batu parce que baza balu ba bali bando sala ko ba liste. C'est ma que nos côtes sont à l'okuta que génocide contre les peuples luba. Pour banda Rolanda biso. Tala bato. Bon, bande ko ba bolingo, nakanisi na suki awa, nangana bisa binoka lisolo wana, ndenge ba mama fachi beton, ba bandi campagne ya sika, balobi ke ba Rolanda biso tina ba poto, bango bando lo bali susu te ba ko sala ba ko lo bali susu te po ba juif ba lo bakate. Donc ba on peut ba ko adopter système ba juif. Allô, nangana sabino kaka bandeko, n'ayez pas peur. Surtout biso batozali ko sala ba vidéo, n'ayez pas peur. Wanya sozali ba intimidation, ezali ba menace vide. OK? Mutu moko te akoki na bamboka otozali zala bamboka ya loi. OK? Na bamboka ba loi, la raison pour laquelle d'abord na bamboka ya ba loi ba pesa ka biso ba asile, ba pesa ka bato ba asile, ezali parce que ba yebi ko za ko kima ba intimidation ya ndenge pa na ebino. Ils savent, parce que la plupart des gens qui demandent l'asile, ils allaient, surtout dans le Congo, connaissent pas asile politique. Asile politique, pourquoi? Parce que balingité au s'exprimer, balingité, donc ils ont un régime où ils allaient oppress people. Vous comprenez? Donc, bamboko skotozali, ce sont les gens qui sont conscients. Donc, bako ndi mama kambuana te ko ba intimider yo, ba ke do ba mettre ba ya kolanda yo ti awa. Mais c'est quoi ça comme histoire? Mboka mokote, pona mboka, pona balanda yo.
po balanda yo bauta je ne sais pas bopesa exemple ya bajuif po balanda bajuif balanda yo parce que bajuif baza déjà reconnu comme peuple ezalaka bazalaka victime ya génocide. Lokola bazali peuple ezali reconnu comme victime ya génocide, ça veut dire état ya bajuif na bapays mosusu ya monde ezali na accord, eza na baaccord koloba ke mutu oyo nyonso aparticipaki na kokommetre crime ya génocide contre bajuif soki bayebi esika bazali l'état wana il faut opérer na l'état Israël comme ça bakanga mutu wana, ok. Mais biso na kana biso na Congo etikala jamais ko déclarer génocide, hein? Jusque là toloba par exemple Congo etikala ko déclarer génocide mokoloni peuple nini oyo Congo ese déclarer que peuple wana ekufa ba génocide ngo et tout. Donc toza na cas moko wana te, ok. Nous ne sommes pas dans les mêmes cas, ok. Ou bien pour pays na yo poursuivre yo siko zali, ça veut dire que pays na yo na pays wana eza na ba accord accord moko boye, hein. Il y a justice ou bien bah certaines makamoko boye ou permettre bango ba travailler ensemble la collaboration pour ba silisa problème ou ezaki na pays na bino pe balandelango partout. Et c'est l'état qui doit mettre ces choses sur place, pas des individus. Soki ba ONG, hein, tout ça ba association, tout ça ba maître ba banda kolanda ka bango kuna. Non, maître ni oyo lananga. Talanga ba maître ba mwanzala oyo ba komisi likambo ya fachi beton cop. Maître ni oyo landa biso. Maître moko te oyo lananga. Ngana ko continuer ko sola bino, bosa la ta association ya ba maître kaka ya bango nyonso. Hein? So bosa na ba association ya ba maître rabino nyonso bazana poto bosangisa ta 50 ya Europe, bosangisa 50 ya Canada, bosangisa 50 ya Amérique, bosa 150 mètres. Botia bango nyonso likopa, bopesa bango dossier nanga. Naozela bango. 150 mètres contre Massawa, ok? Naozela bango, ok? Donc, ba intimidation ne ko simbate et simbite toza awa na bino ti nasuka. Comme on n'a rien à dire, tozawa ti nasuka. Ok? Donc, je vais venir vous parler dans les jours à venir. Makambo siko ya politique parce que ezaka makambo ya politique itezaki makambo kaka ya bato ya bafachi beton. Dans les jours à venir, toyo sur la makambo ya politique. Ok? Makambo ya politique na makambo ndenge ezako évoluer, nane ezali ko évoluer te. D'accord? D'accord mes chers amis. Good night. Bye.